Mbote bandeko, tozali bongo na message moko pona koloba na mokolo na lelo, to bandi yango na mukanda na 3 Jean chapitre 2 et lobeli biso boye. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous tes égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Sujet na biso ya lelo ezali boye. Tozali komona na mboko oyo tofandi ba problème ya santé ezali mingi. Ezali kotumisa na bana na Nzambe. Pe biso moko pe tozali kokamwa yango. Nazali kozwa bongo kolakisa démonstration ya liboso ezali boye. Esengeli moto oyeba ndenge okoki kobatela nzoto na yo état de santé na yo. Okoki kosomba biloko ya cher, bilamba ya cher, ozali na mbongo ebele na banki na yo. Mais soki yo oyebi likambo na santé te, omoni ke ekozala problème mingi pona bomoi na yo. Tozali kobota bana awa. Mais bana wana tomoni lelo mingi babandi kobota pe bana. Tobandi kokoma bakoko. Tango tozali kokoma bakoko, esengeli tozala pe na nzoto ya kitoko santé ya malamu. Po ete tango tozali veiller na bonne santé, tozala bato nzoto ezali penza kolongono. Lelo oyo nazali bongo na démonstration moko na lingi kosala awa. Tokamati ba oyo bamelaka mai ya pompi. Ba oyo balambaka na mai ya pompi. Tokamati bongo kisi moko ezali lokola mbuma. Totala ndenge lolenge mai ya pompi ezali ko changer couleur. Mai ya pompi oyo tozali komela na mboko oyo ezali bongo na chlorine. Chlorine yango nde ezali kobebisa biso banzoto. Na oyo tozali komela. Yo ndeko na ngai olingi mai ya pompi ya mboka oyo ya Londres. Mai wana etondi na chlorine. Mai wana ata ozali kosambela. Mais soki oyebi te ndenge mokanda na Nzambe elobi, mon peuple est péri parce qu'il lui manque la connaissance. Yango tolingi bato ya communauté na biso. Oyo bazali kolanda biso awa na UK, na Europe, pe na mboka na biso na Congo. Esengeli tozala miso ya kofungwama. Po ete Nzambe alobi te alingi peuple na ye bakufa na manque ya connaissance te. Balobi na connaissance nde tokozala libéré. Yango tomoni bongo na mai ya pompe yango yo. Tomoni mai oyo ezali pire. Tokamati mbuma oyo échanger couleur te. C'est que mai oyo ezali malamu. Soki ozali na kondima te, soki olingi koyeba mingi, oyoka oyo mama Brigitte abombeli bino alobi lelo akopanza nzungu. Nzungu ekopanza po ete communauté ayeba. Tolingi bino mingi, yango tozali na esengo, pe tozalaka na esengo, ya kolobela bino makambo oyo ezali ya solo, po te ememela biso vi na communauté. Tolingi bakufa ya pamba te. AVC, tolingi komona yango te. Tolingi komona ba mama basufri na ba mabanga na mabumu te. Tolingi ba makambo na cancer te na communauté na biso. Donc tozali na solution, pe tozali na biloko oyo, ekosala ete peuple de Dieu bazala na bonne santé. Pour la gloire na Nzambe. Maman Brigitte, à toi la parole au Panzanzungu. Amen. Nazo Panzasiko Nzungu to bandi mbula sika. Tambula ipe na bombi. Maman Brigitte yo bomela kanini yo sala kanini. O za toujours boye libumeza boye. Tablo on a sala ngo. O eza ba produit minéral. Oyo eza ya komela. Oh, pesa pour la fibrome, pour la stone, eza pour la cancer, eza pour la maladie au sida. Maintenant, on va dire qu'on a quatre ministères où il y a un concept évangélique. Nzambe a ressuscité, a pési vie na mutazaki na sida, batbayi na sida batu babiki, ezaki force na bisote. Nzambe na sali ngolu na epo batu na babika. Mais batu mususu, o ba fandi babi, nzambe asala kana ndenge na ye. Yanga a pési biso. Idée wana ibanda kala lelo to yeko panza nzu pe na yeko fungula nzu pola mutu nyoso azolanda yo mama oza musika oza na Congo oza wapi o place nyoso ozali benga biso oko zala dessus te na bakisi oyo eza pola ba fibrome pola ba cancer pola ba sida mais Nzambe abikisaka black poche so ezali kobanga na ote kozonga normal po eza ba preuve oyo biso tozwi pe papa zwi atoza na diabète
nyonso oza nango kobanga te oyo eza mpo na toilette tozoutilize baproduit ya toilette mabe yango epesa biso bainfection ntango nyonso ezosila te biso bamama baproduit ya mabe nayebisa bino likambo moko jipi alingi yo te hôpital mpe alingi yo te baza na besoin yo umela te na mokili nzambe alobi toprospere à tous égards toza toujours à bonne santé oyo ezali matiti mpe biloko nyonso esalami na matiti oyo nyonso esalami na matiti ekopesa bamosusu toumela ebele mpe mikolo ebele na mokili tosala baproduit oyo ta bobenga biso nimero yango wana papa ekombola kopesa bino bobosana te ezali mpona motu nyonso azolanda place nyonso ozali na Congo na Suisse na Paris na wapi place nyonso ozali na Suède bino nyonso bolandaka biso oyo aza na maladi obanga te nzambe asalaka guérison na ndenge ebele tofungoli nzungu mpona motu moko arecevoir donc benga okozala desi te na bakisi oyo bakisi oyo mosu ya kosola basani baproduit ya bien oyo ebebisa biso te toza mpe na banzungu ya kitoko banzungu soko olambela eza na bacancer te banzungu ebele ezopesa biso cancer mpo ezobimisa bamai ya salite na banzungu ntango tozolamba bilo yango tozoyeba te tokona mabumu mpasi naokisaka motu moko ameli mai ya pompe talinga ekomi asali inane abelaka kaka mpo na nini kozanga koyeba aomela mai ya pompe elengi mai ya pompe elengi malili mais eza na maladi ta mai ya pompe nde ekomi oyo ezali mai ezali ya pure talinga eza nde moko te ta yo komela mai oyo eza boye kosuka ndenge nini ntango osomelaka mai oyo eza mpe na banini ya kosomba mpo efiltre mai na yo otikaka komela mai ya bien na bakisi ya bien bobenga lilobo ekoti na bandako na bino nde bolandaka bino tolingi bino mingi tofungoli nzungu mpona mutu moko mutu onso arecevoir mpe epanye ezocircule benga biso bokozala desi te na baproduit oyo nzambe apambola bino mpe abatela bino tabomela baproduit oyo nzambe abakisa biso susu mikolo na mokili mpo nini tozomela baproduit eza naturel eza baplante baproduit ya kitoko eza mpona toilette oyo eza mpona cuisine oyo mpona kobongisa biloko baproduit tozotia ezobebisa biso tolingi bino mingi baproduit yango oyo bokozala desi te nimero ya telefone papa ekombola kopesa nimero ya telefone bokoki kocontacte biso ezali bongo na 0742 47 45 170 bongo bokoki mpe kokomela biso na ba email tokotia yango wana place nyonso ozali bozala na bolingo bozala na timidité te ya kocontacte biso nzambe apesi biso molimo na timidité te apesi biso bolingo na ye mpe yango nde toza kolakisa bino bolingo oyo mpo ete tolingi communauté na biso lisolo ya kobela tolingi yango lisusu te tolingi bino mingi na kombo na Yesu Kristo bye bye